Nathalie conseil ezanga lié ezanga billet donc yo na soute tant que botu na mamne na loba mabe na loba bien ko jakalat Bina Filé na c'est la pardon papa tant na pesi na Kofi andenga to na Fabregas na petit na na âge ana ba quelque chose incomplète complète non pesi bozaki wapi ndani bo loba ngote ke Bina Filé na pesi respect 10% na ayo pesa mkolo président na kala bomane yango obaka kete bomana yo so lobi ke ba ida kona za rien nzamba salingo yo sangana za rien na tuninga da question par rapport à yanzembo nanga été ya bo question beta biye banité lié banité on est à concert on est à rencontre donc otindeli ba master na ba message ndeni tokuta na so na sama bele place batu ba mona ra to beti donc non un commentaire était sur yango concert ezara lié place boye billet pe boye so na so tangela nga monter concert ano mona ke yati donc on est à rencontre et là concert ceux qui aiment ta salle ba Bina Filé a sala mususu za boye Bina Filé to na Kasangolo to na Mbanza Kongo nyose za ba endroit où nzamba sala yesu kutabota mana Bethlehem na ndako ba nyama voilà mais biso na to sambela rae na mutu azomata avion pour aller à Europe toi qui des États-Unis mona na mitiki na maboko yesu batela biso tout ça non bébé que seul liboso na moni sagesse plus que kotinga la philosophie faut to kotaka la philosophie na ye to ebisabino ke tozana bami ba savoir ya Congo mutu akoma kanzembo sans pourtant ba soutenir ye to pesa ka beloge to lobango bongo parce que azapeka kazo méritango Bina Filé toloba ce qui lelo olobi osala bilan na yo ya 2021 parce que eza année moko peut-être to bengango année de gloire mais de yo moko pona biso ba total yo to bengango année de gloire mais pona yo moko si faut au commenter année o ya 2021 description ni noko salelango na 2021 o pona yo Bina Filé. Ouais, bon, non, ben, on est année à ba ouverture, hein, voilà, et nous avons sali grâce malgré ba biscade, on banda qui moi bien à 4 comme moi kokoso moi corona couvre-feu ba makambo bele mais nzamba ngolu asali biso grâce et voilà, déjà moi comme état chrétien na ba circonstances nous sommes comme ça nzambi. Donc pour nous à bénédiction donc on a un souffle de vie na lali na lamuki et na zu ya olia na zu ya omela donc ezara année mo ya bénédiction pour nous voilà simplicité za partie na yo Bina Filé batu ba ebio et ton respect respectueux aussi parce que si on peut ça respect faut zapper respecter mais surtout bito lo ba pe Bina Filé solo bo sala par rapport ya bino artiste par rapport ya oyo côtoyer pe so bosa analyse ni ko pesa biso parmi par rapport to bongo par rapport ya ba oyo côtoyer na 2021 to gloire notong e banli makasi na 2021 analyse ni ko pesa biso na comprendre ma question bien te question na nga eza boye par rapport à 2021 tout monde qui déjà ba gloire oyo sali mais parmi bato ba soutenir parmi bato balobi qui Bina Filé a commis quelqu'un ce que le bossa l'analyse na bango ni ne ko lo bato ni ne ko commenter sur bato ba chopé appui na 2021 oyo baloba ke Bina Filé a commis validé non hein lo baté ba lo mambo ba omona ba lo mambo na corrompre bango te po ba lo bango ba réaliste ba vrai et ba boya Bina Filé c'est normal msana bango ya goboya po baboyi pe fo bazala bandimi pe fo bazala donc voilà on a pesika merci na batunya so bayeba nga de malo bayebinga et c'est ngona nga yangwana voilà par rapport à ba concert OK non wana parce que tout ça na bilan na yo Bina Filé 2021 obeti combien de concerts déjà na ville na yo to en dehors à ville na nde naza pena boye moni nde nauti showcase boye babaminga ba héros belé no yeba te mais muto oyeba ezayani WhatsApp po yem tatang yango même te soto se comprendre monde ana na beti ba concert belé muto oyeba mingi Kishasa to linga to lobana Kishasa to kompe
bon Europe oui kalelo quoi ouais na répondre na beti ba concert ebele muto oye bango ya secrétaire nanga parce que yé muto sala ba contrat yé muto signer avec date beto beta be ngana mona na beta mais na mutu boye na tatone et on monde na peso exemple ne ba minga ba la bongo na mutu na oye bate na monika ba ewe ko ti mais mutu ayebi yani WhatsApp po ya pa yani WhatsApp ndeto lo baboué yé muto tangi donc nombre de concerts na beti na oye bate na beti on ebele. En tout cas, nous avons grâce à Béthiango et Bélé. Et puis, nous avons conservé. Nous avons déjà informé les fanatiques Nabiso. Et nous avons acquis le 21 décembre. Ouais, nous avons acquis le 21 décembre. Pour le 22 décembre, nous avons avion dans l'orchestre. Nous avons un concert en Ouganda. Le 24 et le 25. Nous avons été en Ouganda. Nous avons pour un concert le 31 décembre na Soyo, na Angola. Et celui de Bettina Soyo le 8 janvier 2022, tous en concert na signé Atlantico, na Angola, na capitale. Le 14 février, tu as deux concerts en Afrique du Sud, na Cape Town, na Johannesburg. Voilà, donc, le programme, à part le programme, le 17, le 15 janvier, tu as Mwanda, tout ça. C'est là, s'il vous plaît, habitez. Na ba rapena bien te na moni CG na ngai mutaita ko tindela nga ba programme na ngwa excusez pardon ba to ba biso ba limbisa biso oh Seigneur Jésus vraiment précision na makambo yo osalaka quoi mais sauf que to le blape bato l'artiste est vraiment très sollicité par rapport il y a jeunesse aussi voilà biso to pesoka temps il y a Oluka. Mais sauf que tu as signalé na bateau balingaka bina filé eza ne bino nde botombolier surtout to souligner na bateau moto parce que na kin balobi bato ba betio trop eza bateau moto ba wewa wana ba ngone balinga yo plus nini sala que ba to moto wana balinga yo alors que bato ebele ba visaka bureau yo ki na petit peuple wana ba souffraka nini sala que balingo communication n'est utilisée pour na bango. Patrick, na jeune liboso na génération lelo pour Congolais lingani te mutalo baso lobby ko miorgue. Na jeune liboso na génération lelo azo avion akenda beta concert na Turquie. Ache micro boy batu ba oyemba. Na ba jeune lelo bazo longolonga na orchestre. Na jeune liboso lelo na ekton na ye awa tan na ye tan na ucho ya na Paris a. Na kuti ba jeune misus baloba baba musicien baba chanteur mais bato basalitsanga bashokeza baba camarade na bango ndeni basalisi bango ngote voilà po bayeba ke boulot voilà programme nanga yango merci maître Tony Dalai Lama naza jeune liboso oyo bon mambutu to kolo balo follow parce que peuple on les linga ko naza jeune liboso o na kende États-Unis na sali showcase aux États-Unis na chemiko be batu ba oyemba OK donc tous appellent un respect ya ba wewa baza batu en tout cas na linga bango na linga ba wewa na linga ba na cirage na linga ba cordonnier na linga ba nyonso petit peuple nyonso na linga bango est-ce que ça parce que utaka place wana voilà donc ceux qui batu bazo minimiser bango en tout cas na linga na bango ya mabete ceux batu musu ba osala musique pour na ba patron biso to sala pona ba petit peuple ya mabete mais au moins bato musu baloba basala musique pona ba patron mais bango mo ba ko koma ba patron te ti lelo ba locataire ti lelo bana ba kara bien te ti lelo ba lata bilamba bien te biso ce que to sala ba petit peuple mais nzamba o tshalo boko to za l'organiser voilà mieux vaut na sala na petit peuple musique mais na za l'organiser ndena zabwe ndena mabete pour petit peuple on a posa banzembo o biso po pesa bango force voilà. En tout cas, na peso par exemple ya États-Unis na beti na États-Unis na ye a na oti showcase na yo omoni comment est-ce que batu bazo yemba batu bazo bina batu wana bazana ba wewa te donc ngai na avantage na classe nyonso ya peuple classe likolo na ali classe katikati na ali classe CP na ali voilà mais so ça que toute une question mo ya curiosité en to lo bango bongo parce que to lo ba oza koko ya Weranson. Muta sala makambo ezalaka Weranson. Est-ce que au consultaka Weranson pour ebisa yo stratégie à utiliser na bato ba négligeaka
ou peut-être population on appelle ça bango valeur te. Est-ce que ça même technique ou yozo utiliser? Bon, naza na mambo na solo la na koko na nga Ranson. Oyo yebiga nga na ye, ba conseil apesa ngai, voilà. Donc c'est ça une importance na le belango na télé. Voilà. Lelo to moni bina filé aza parmi bato yo jeunesse zo compter na bango. Jeunesse peut aspirer ka. Surtout bi bango ça par rapport ya orchestre ça. Nga moko bina fila za moko. Monde entier bina fila moko. Justement, bina fila za moko mais aza complément ya bato, aza compagnie. Non, tango loba bina fila zali faut se s'appeler bina fila za moko oyo la jeunesse congolaise est compter na ye. Ko tchate est compter na bango. Po bina fila za la moko. Voilà. Et ça l'artiste to comprendre yo peut partir quoi yo moko. Te 10 pas za ye mo te 10. Voilà. L'artiste reste toujours l'artiste. Donc ba comme photocopie na nga ba comme ko bino baloba to zana te. Sauf que osaka des fois bato yo bazala corrompu te basala makambu te que parce que bato ba influence ba. Peut-être ba go bondelo pe. Pate ki tambo sa émission pardon na bondelo le bato ana ye te ngala nga moko. Bina filé photo sa makambu o nga bina osala. Mam no sala nga moko. Voilà, en 2021, to Keneka, to lingati, to landa président parce que y a solo bamakambo yo peut-être que ou peut-être y est pas comprendre la manière na yé, biso peut loba la manière na biso. Si photo loba, bina filé, félicitations d'abord, un jeune artiste. Merci. Courageux, abimi na be fort malgré ba bâton dans les roues, mais à ça l'effort abima et a évolué na niveau bato ba négliger qui peut-être ba pesa qui peut changer. Mais le lot monaki l'artiste a bien affilé à offrir ba musicien ou ça l'a épé bato poto plaisir ya oloba que bien affilé à offrir ba musicien na yena kin non seulement kabima en dehors yamboka ne Kinshasa à offrir ba voiture et ça là qui par rapport à nini toloba nini bien affilé za qui à part aux musiciens za qui commerçant avant bon on a déboursé moto à longoli na caisse à décaisser mon bon on a caisse ya yemoko pasombela bango to musique inde futela bango ba voiture ngai naza muzu ya passion ayebi passion baninga voilà nala tante na bando ko se justifier devant batu o ba batu lugwanga so nzamba benyenga fona bando se justifier po bango bato bango ya bazana bampiaka na bango bako se justifier pa na ngate quelque cause ampiaka na ngai yango te donc ngai bénédiction na ngai eza ngai na nzambe na nga na tante pona ndo expliquer batu na sala ka boye pona zwa boye na zongi saki boye te voilà et puis batu ba biki biso ba Congo ba bomba fort donc ba comprendre 100% mu Congo côté na ya Congo central kuna papa na nga mutandu mama na nga mundibu beto bon te dis na pesi au moins parole et par mongo on peut se faire makambo na ye merci na yo. Merci Patrick, merci Di, merci Elenga Congo TV, très simbelenga pour la même magique. Ya Glody Yasuka, tous en bien filé. Voilà, on a loqué moi trop, mais le autres yeux, azan mikili, le dobé mikili. Question on a libosé ça bien filé, c'est la première fois. On a le même plateau. On a été bien affilé, ceux qui ont eu biso. Hello, moi, tout. Quand vous mettez dans le monde dans la musique, vous n'avez pas Fabregas, Solongo, orchestre. Est-ce que musique est en kiss? Pour ne pas te simba, pour ne pas te simba, ils allaient en kiss. C'est pour ne pas te traiter que bien affilé, comme si. Azarna kisi avant na yao avant na okuta non ton ateki posta qui joue de zone aéroport donc félicitations non na ba Eve sala ba tout ton la posta qui ngo ba sepela qui parce que ba te bela sepela musique non mais il y avait aussi des gens où autant souvent non le ba non ba qui pe bina fide façon que na ba mon dire bina fide na kisi et on a tout nyo question la façon là donc
bato balobana na kisi ba pe na faute te ezaka ke bamona jeune asa makambo ka ye moko boye soki jeune muso ko mosane mamloko anga baloba ya nango normal moni te nano basala pe ka loka yete lokwa na sala anga moko donc c'est normal bato bamona ngo lokwa magie je to koma 2 to 3 to koma ta mo 2 bina filé na Congo ata mo 3 bina filé baloba ya nango normal ane na kisi te donc ba ça effort ba rejoindre nga pour bato batika lo bagena na kisi soki bango balala ka bongo nga na hotel marabu bandolo ba na kisi donc voilà faut ça bato ana te faut eza ndeke na moi OK d'accord na mwanga moko quoi ouais question sous ezali Marlène Bile omoni pardon omoni ata Messi enanga Messi eza rapport Ronaldo alaka OK Cristiano Ronaldo pe lengine a rapport Messi alaka donc quand on a Cristiano sans Messi Messi sans Cristiano problème est où t'as souvent on félicite parce que bat bola nanga ya ndé on abete na bi ke mopanzisa ngo WhatsApp tant on a une émission na 5 étoiles ou dile Claude Tombo merci pour la caméra tout ça émission be na bande kolanga na pour na kosola makamna yo bat belé na kaza paria opi bola nanga elenga Congo oza chaîne nanga RTNC la monyoso YouTube elenga Congo balobaki belé yo sala ka émission na bango aotikala koma la poto te osali ndenge nini lelo yo ba artiste belé opi bala niveau na ba rapoto te ba binsa ba album pe leki esili abimisi mususu leki pe akunda mbesili to kotanga ba kombote mais osali fort lelo ozana kata France kaka te oketi États-Unis France oyeti koto moi na vie mutu faut avoir une ambition OK mutu faut avoir une ambition tu botami na ba famille ndenge mote to koli ndenge mote ngai ignanda koloba avant la banda ko ya poto moni na poto boy surtout na ba période ba décembre na somi bien na business class 4000 €. Imagine toi ce que na somi bien 4000 € papa na nga piéton et bien ndenge sala au somi na billet yo bina filé ba mon ko payer business class ya 4000 mais papa no aime soit à piéton ba moni yo bina filé au payer na billet ya business class mais aime susu ndako na bino yaka na ba condition mo bo ezala kaka na bité soso combat lo na loba na ngana loba en fait ngana uti na famille ezaki pauvre ezaki riche tant que mo pambolanga fona kunda no ba mabulu mususu ponga ipenda continuer siko na za à l'aise plaisir ni yo ko moninga na poto me ba biso pa ba bina file mi ekwe ya ebukana oyoka o mona ngande nini donc na laki na ba devoir ofaki na sala itake Moïse ya libota nanga tu sais yana mamsusu to kobanda ko expliquer on na télé te eza lokozo bimisa bolumbu ya parler na bino tout ça mais ba mamsusu pe rolo ba ngeza ka kolakisa monena nzambe wolo ko tona se atombolo likolo eza pe même eza lokwa nemo na pesa pe ba jeune ebele conseil tout ça la mampo na prestige te po ba ba mono ko sali avant sala faut kotalaka donc nazaki na ba devoir au fond na sala ba devoir na ngeza aka emsu na buka pale na biso na komisa na ba ndengo nga lingi emsu ba parents na ba longa makolo ba koma na ba carnet ba koma olandi emsusu avant na koma ya poto fo ba musicien na tout ba za véhiculer tout est même ebele donc mon nom dans ba calcul na ya tambola lelo tango nga na kokina koma oya je pense na banda in États-Unis na ki États-Unis na ye lelo na France awa na ozonga na ba parents na ba na ba condition o na lukana komisa bango plaisir na nga yangwana donc nazaki na goûter tant ba to ba zela bina filé ya rapoto na leno na goût ya poto te na leno na goût ya cha ba parents na ba condition moko bwe o atanga na poto bango be kuna ba bien voilà merci Bina Filé, merci Maître Tony. Alors, combien de rankines dans la zone? Le moko T10. Il y a un monsieur belé le lomo n'est pas qu'il n'a kwenda vutuka. Tu n'es via ba parents. Mu comme ça ne bo beta bo sala biso ta ba surprise. Ne bo za awa. Bo sala ta ba sondage. Tinda ta cameraman mo na kini kuna. L'année no vie ya ba parents mission tel ba vivande ni. L'année no vie ya ba parents ya joueur intel.
La nena vie ya ba parents ya prêtre intel o ba boaka ba vivant nene. Tout ça na ba devoir faut to salela ba parents na biso ba famille na biso. Na biso na baneli sous lelo. Ba master belé na ba petit belé au monde na pena ke msu pas zo mukana ke na kazonga ka moment na ti lelo ba parents ba locataire. Mais au monde est nyoso ane na business class et déranger na ngo était ça non non. Après bon na lobby ba nyoso ba landanga te. Mais on a sepeli na idée nanga alanda a sepeli pété mudu msupo ko sepela mais makoki ezati. Merci bien filé dans la question Mais ça parce que le roi dana remplir déjà ba devoir nanga au moins na sala pa ba parents na bo lembanga tiko kutu ndala bo ba na kimi. OK. Et puis plaisir nanga ça na sala musique na Congo mais batu ba réclamanga na ya poto. Ya bien yango wana. Par contre, il y a des gens qui ont dit ayaka zonga mais batu ba donc na ko yani na ozonga ne batu ba kipati ngasi ko na zara kuna mais batu ba loba ayaka ko to mona ye et ça langa bien et pire encore na ye poto na la nanga plaisir nanga ki mobali nanga yango wana donc depuis na botama nanu muta memanga poto te OK nanu musique memanga poto te na omo na ya komo ya poto na la nanga moko. Donc nena fani we jamais mto ya panga conseil ke ndeni yebele zama yele po mto yebi ke na ya na balar nanga mena ba poto mususu muto ko na na poto mais mona na batakini ba komele yebela tala zala veille tout ça ba même temps na lesbwe tout ça émission na so calme na hôtel sika na loger mais na muto so azape na poto mais mona ya za likolo ba mettre na se te na ba bete siko place on zo lo ba ke no olobi que non yebela ça vous se référer par rapport au orchestre no ya kalaté ou ezale en Lyon et zobeta na Lyon et sikute beti na Lyon na ebité par rapport ngo parce que kuna na bino ba polémique za makasi na ebité dans la commentaire était ya ba orchestre beta biye banité lié banité on a concert on a rencontre donc otindeli ba master na ba message ndeni to kutana so na sama belé place batu ba mona rato beti. Donc, non, le commentaire était sur Yango. Concert, ils ont lié place boye, billet pe boye. Si on a sauté un monté concert à nous, mon agé, et yati. Donc, on est à rencontre, et à concerter. Mais bah, tu vois, on a biso, elenga, on a 100 micro TV, Team TV. Bah, moi, on dit bien affilé, on dit ça méchant par rapport, il y a, ok, c'est le place au Outa. Un homme méchant, pour tout le monde a sauté. Pourquoi vous avez directement le banal? Pour faire ça, boye, pour on dengai. Non, koko za lowa yete, ozo lingana za lowa ye, ya ndenge na e, ngana aboué. Mais ça patron, ouais. Pardon? Ça patron. Yo yebi mutango. Très bien, na yebi bon. Nani ozo loba? Mais il faut oublier ça, mais ça. C'est nini? Ça patron, yo zo bande na nga yo lingana za kwa ye. Nga so na za kwa ye. Kaya ye beba vente, nde ya ye beba. Dono lingana za lowa yete. Voilà, on est là ça le quoi voilà pour ça on a le quoi hier tina comment changer dans le quoi sur le quoi games après carrière kufi batu ba yo ka su banze mona ngati donc na za le quoi ngapo na ndimba le quoi ngati suka na complexité. OK. Merci. Pourquoi on peut se rappeler loge mingi pe héritier Watanabe? Na pas ça loge mingi pe héritier Watanabe te. Na pas ça loge et pas batu nyoso ba sa boulot bien mais héritier Watanabe ça parmi ba idole nanga na banda lo bango tina ndo beta no kesa nsona kala ena la moi mukie vous comprenez na ndo ba ke héritier Watanabe baza idole nanga za mutu encourageant comment na ke jeune mobo ya beta na orchestre batu na somba ba kara pe a parler so abimi bote mo ba na azan na kombo le kape ba leader ba orchestre mususu donc bangambe bien ensemble alelo za héritier Watanabe mutu fortifiant et puis na lingaki azabe mutu mo vrai puis pas le bien pour nanga nga ya ndenge nanga nga na idéologie moko naza respect mais naza ka faiblesse naza vrai te 10 naza beso nga na respecter so respecter nga une fois nga na respecter 10 fois mais so manquer nga respect une fois na manquer respect 20 fois donc yo qui se passe kolego yo qui singa pour na sali be fort na vie nanga pour na koma comme place on na mona komio na bossa fort donc na sali sa vie nanga ba blague te. Voilà. Boela nini sikona ex-président non parce que toka biso to ba to tambola to kota par-ci par là toka o yiba makolo
oyiba Fabrice Makolo yango na kanda na lelo nde matakaje etali boya protéger makolo ndeni. Merci Patrick Massi Napesi me avoir ma mbote sikali quoi. Te disobi que ngapela na te la interview boy quoi. Au moins muto ozo poser ma question mazamo maele. Et c'est on a ndango. Te maele. Merci. Et c'est on a ngoyo. Muta osala bena. Non bien muta obeta ndena sal showcase bo mama showcase est à la place boy, air boy, pripe boy. Ozobenga mwa maele. Te maele. Bato ba mwa maele ne basala affiche kokate. Place à concert et banité, billet monter et banité. On a ndeba mwa. Binafile. Eza na bato mususu ba moni binafile zo évoluer bien. Azalaka na baneli respect. Mais le lo ba mona lo wa binafile dérouté na respect na. Est-ce que le lo to lo baké et comme distraction te la musique a binafile? En fait, bato yo bayebenga nde yo lobi wana ti lelo na ka bongo ma vie so yo komo mata yeba ke bakomba pe bandoya ngana za mutu liboma te mo bato fo ba se poser pe ba question Comme quoi? ni ka bina fila ndeni ni bina fila komi boy est-ce que aza mutu liboma pala mukaka na tongo mo bala muki akomo loba boy non na binafile to lo bangwa na lo beloko ba o ba tu te pesa nga pe na tano na zo na question nga par rapport ya bato balobi que binafile par rapport à banzembo ya abetaka lelo nombre de vies eza moins que be mission sala ya polémique sur ça yo kolobani kasi bato bongo be fo bazalat wana batuta nana yom de lobby alobi boye nombre de missions eza fait concret que nombre de missions au binafila zo sala ya polémique ya ko se discuter na ex na ye morobo patron ya kala maintenant nombre de vies ya ba nzembo oyo binafila betaka olia pesa accès plus na banzembo ya beti et comment na nombre de vies mais au moins ba mission oyo sali ya polémique et comment na nombre de vies ebelé que banzembo ni voilà olobi bena bien bana to fanya boya minga bo ko mi bali to sangela ot na tuninga da question par rapport à ya nzembo nanga to album nanga to ke malembe to monte na bando kota na baninde ko kota normalement fayi ko boyo kanata koyoka na te to peso yo tunanga magamba ex ya tunanga mambo ya banzembo moi je ne fais que répondre na ba question na bino. Merci ba question bino bo tunanga yango nga na répondre voilà parce que au répondre nga kata qu'est-ce qui a fait que banzembo na yo na ba nombre de vies eza mukie ke be mission sala ya polémique et que ba vie belé makambo do banazo eza ya ndenge moroti no ye bandeni te na ko répondre ngo banzembo na banelo question non émission monté on a sali y en a 100 000 vies mais son émission c'est mon na to misala la générique na pe ma nzambe même même pas 12 jours et on a plus de 100 000 vies voilà ezaka ba question ba ndikona biso bavana na banda ko balobela biso mais ko to ngato to na lisusu et puis ngai na muta ba vite ngako changa muta ba ngala beta musique ba vite beta musique est réel ozo kota na matoya batu na zo beta ba concert na zo voyager na osala ba tourner na ba mission na ngai tout ça voilà ngala muta ba vite et puis ba vie to somba ngo bato belé ba osala ba millions de vies mais au moins na kini ba oka kala ba oka kala na kini mais au moins na sala ba millions de vies abeta kala ba oka kala banze moni ba millions de vies yemo ayebi ndeni azwila ngo kala yo moko yebi ke kala. Est-ce que polémique les leçons avancé musique non ma ça la polémique te ma recadrer bato ba melanga buzo ba parce que na vrai véracité na on est au ta côté ni et ça par rapport il y a ba méconsentement ou peut-être au déplorant la musique alors que bato belé babi que musique est tambola bongo te non en fait na vrai si on a remarqué que bato na za bango vrai ba na vrai te et la musique yo lo banda na za vrai pana yo héritier watanabi
Thierry Mugler, chanteur par excellence. On va vrai, hein? Bateau on a yebi. Koko nanga Weranton, le roi de la forêt. Na mona bna ki vrai na eto kenda côté mobwe. Na koko nanga ba kabeli 15 000 à chaque carburant. Mais ebisi mutu wana koko nanga bazana. Ba pesanga 2500. Mais ce qu'il y en a bato mususu. Azui 15 000 na alinga yo zo ata santé. Ba vrai nanga bazé belé tout ça pour tout kotanga bato nyonso te ba Angelos Bwanga bazé belé. Binafile so le bosala. Ba vrai nanga so ba msubaza a vrai na yo. Mais amila kisa ne pété moye beati. Mais ba fonde ngamba wele la komila kisa. Ba vraiment na chance ba vrai nanga. Dernièrement na tozala invité na concert na chez Tema. Voilà. Tout le monde aime Rediamis. Et le lot Rediamis c'est un modèle et belé à la jeunesse et jeunesse congolaise. Et surtout le but que Binafile pas à qui jeunesse et à qui exemple à jeunesse congolaise on a. Mais par rapport il y a polémique Rediamis ça la polémique. Pourquoi il y a quotidien monde on a polémique alors que polémique est qui peut-être identité notre avant. Bon ça m'a bien. Yo mo sanga na koti na polémique mais mo poussang o misanga na ba question na koti na polémique te ezande ke ngana fabrikas to yoka na sute tant bino botu na mamune na loba mabe na loba bien te po to yoka na sute po yepe aloba yanga bien te. Est-ce que les autres qui t'issotent pas les autres qui t'issaotent naza ndene parce que le Congo baloba ke muto azaka respect na bato bien ne ba pesa ka chance to pesa ngale à l'occurrence bato belé so zo bito tangela. Siko tangela ngana fallait poupa à respecter ko fait le médé malgré ba défaut na ma bête pourquoi yo ko supporter ba défaut fabrication wana te e bonne fallait poupa na kofi andenga to na fabrikas na petit na ngana âge a master to koli bisika moko na yo beta no qu'est-ce na e tout ça to pese ba respect fa to pese e mais ya akokia ko supporter ngote botala bozo nsabe ba image akalat Binafile na c'est la pardon papa tonga na pese be loge nyos na ndo pese bozaki wapi nani boko lo bango teke Binafile ndo pese respect ayemba etina banzembo asala nyonso mona ko sala misiani na Kongo longwa na orchestre ayemba nzembo bwaki mukolo orchestre place auta misiani na Kongo salango akebeta concert a 10% na ye ayo pesa mukolo président na kala mama ko tuté to chama mama na mambote nyonso na bolo bango te bo se pose ba question te kasi bitima bo muta chanza ko permettre te ce qui muta d'accord on a passé abo ma futur na c'est pas dit que so muta d'accord on a passé na yo allez donc il faut que les futur no bomane yango ko ba ka te bomana yo so lobi ke ba d'accord on a passé tout le ba ke fabrice muta d'accord on a passé non plus n'est pas toi ngana ida été hein to lo bango bombo parce que ba bi lumière ezaye et tu vas tana benana ida we rata jour morte les flammes kapa ya ida we rata jour morte to lo bango bongo to lo ba par rapport ya Binafile azaki rien fabrice abimisi ngana za rien nzamba salingo le sangana za rien rien dans sens que kasabi bana quitté non l'artiste reste toujours l'artiste mais tozabwe po nzamba lingi papa soki yem tasala Binafile asala mususu azabwe yo sakane t'es disponible que ça suka zana eza pasi po bimisa su mutu po asa lokwa pasteur onction si là donc so zo cha mutu maboko ya lokwa zo modiri Jesus. Est-ce que les showcase dans eux qui comparativement na concert betem na Lyon Nathalie concert ezanga lié ezanga billet no ebite so beta mito wab na ebi plastique concert beta mi wana salle ni bon tu n'as pas quelque chose incomplète tout new est-ce que ça comparativement na oyo salle le showcase na Lyon na salle nini Lyon kaka Lyon kaka ta yo mo te dis je salue comme ça Alain Salam parce que l'artiste reste toujours l'artiste to PCK beloge là et mais le long da kutana makambo to beteka ba plan pour pas bimisaka ba plan Binafile ngaza ngales ba fanatika fabrica nemba osilika basilikela na bino baba jope la makambo sala parce que salon neni no tanga na kombo et poso préjudice on a perete en plus nazaka vrai assurance ne ba yebike naza yuma assurance ne zota ba yebike na yuma te ba assurance na yo assurance na ngeza ka na nokoti ngana ko ba jara batum sute o finga Binafile mo masque o pese kombo te tanga kombo te ba yo ozoluka okoma
polémique directe dans Fabregas alors que Babinso l'adversaire Beckham. Personne te dit micro. Et la question on a posé par respect répondre. Par respect, on répond aux questions à naté ou valoir à naté. Et ça point à naté. Voilà, je tiens à saluer. Batuné se boit comprendre Nintolo. L'artiste reste toujours l'artiste. Je salue comme ça Alain Salambi, Yannick WhatsApp, Rémi Ndelesi Mvoima, Jean Mongolo Franck. Voilà, T10. Tout ça pour un artiste à tout solo. Merci Patrick Massidi, merci Elenga Congo tout bala biso, Yannick WhatsApp, Odile 5 étoiles, Claude Tomo na caméra, Maître Tony. Ngai na okitso mke, Patrick auto maitso, na okitso mke po ngam na clôturer. Na clôturer monsieur Kata parce que t'es pour ça ni. To clôturer parce que TV Zatan, na loba bina filé, habité soko ozora ba inspiration na wapi. Deuxième question ezali est-ce que yo muntu sala banzembo na yo ou bien osombaka? Depuis avant de répondre na bisina no petit mot boy fanatique à Fabregas mosoki code 16 bar zimagora boy afinga nga fort aloba abam kono ya Paris abetanga donc na longa le 21 na Paris na longa Paris le 21 ça rapide to kuta na betanga poso nena boy so obetinga te opoli ponga na mboka no nana pas autant l'émission ya fanatique nanga numéro 1 ya rara boya rara commentaire ko finga nga sanga ka mukono ko chama ko na pari au betanga mena so comprendre la umeli la umeli fort voilà na ko mabanje monga moko depuis na bota mala soma no nzembo pa mututé voilà code bar so ki 16 zimagora pe na pardon ya betanga ipe na pardon so betinga to toro to lek. Est-ce que le showcase na o okolo banini pour la bande onyo surtout ba yako na showcase? Merci nde ba se déplacer. Ba lati kitoko bongo na pareil mbule beta. Ba yo talanga. Ba yo pepi ba futi ba la na bango et puis ba to yema na bango ensemble. Yo ga gu. Yo eleng. Na bokasi nzambe na ngai mogo. Et puis to ko na suka. Merci na batuna so batali biso nzamba pambola bango na pesi mbote na Odile 5 étoiles et puis Claude Tongo vie privée, Yannick WhatsApp porte-parole parisien, Maître Tony Dalai Lama, Meya voix Mayaba Meya et puis na pesi mbote na l'américaine la Fouenge yoga propre nzamba linga salité te Meya voix Mayaba Meya. On est ensemble et puis merci na bino moko ndenge bozwara tant on lobby la mam nanga na zana kini na tala rabino en tout cas nzamba pambola bino na lobango nga wa bato basala basamla te na mona en tout cas bolobelanga nzamba pambola bino tous ensemble ba fanatique neso o ya Fabregas o be sepelite allez recevoir kanda bozwa kanda. Merci Kwanza Mouno Elenga Congo TV, Sami Crop TV, avec T10 na Patrick Massidi. Tokutari Mbalasima, merci na bio.